awa na ville province ya Kinshasa couvre-feu bipai wapi gouvernement central etiaki ba agent de l'ordre na nzela pona kolonela musala avec impact pays idéologie kasi ya pasi ezali ke kaka bango moko ba agent de l'ordre ba komi lisusu ko créer des ordres na insécurité awa na ville province ya Kinshasa. Bazui ba téléphone na biso ba bandi ko sala mambo bande ko sala wana. Après quelques temps, on va 1h30 après ba bimisi biso ndé na yo mona ba message wana bazo senga ba mbongo donc na ko funda parce que ba sala le ko mabe. Comment vous kanyenga bu vandi singa bo yisinga na zela bozu téléphone nanga o eza portable beaucoup mo sala ba bêtise na bino en disant que on a tous en mbinza. Ba autorité ya la police botala Pebo yoka makambu oyo bajan no bazali kosala sur terrain ezali pasi makasi. Tala neti oyo kutu balingi bakwea na ba client heureusement que motard azana maîtrise. Kutu nzela ya makolo ezalaka lisusu te. Maman oyo tellement aza mukolo akoki na ye kosote te akwei na potopoto esali pasi pe mawa téléphone pe na maye wo. Jeune fille oyo ayoki motema mawa makasi akotisi loboko na salite pona kolukela mère oyo téléphone botala ninga zo sala bakoti ya mboka soki bo asphalte tope botie prince na direction oyo eko sala nini po population ezo souffrir makasi na nzela oyo boye eza kitoko ata mukete kasi constat ya mabe oyo biso rédaction ya magazine Kin artiste osali zali ke cop oyo ezali nde kosalema epai ya ba mineur oyo bazali censé ya kokende classe kasi bango ba préféra na bango koluka mbongo. Awa to ko interpeller kaka na ba parents ya kotinda bana na classe bakende kotanga olie ya kotika bango baluka kambongo na ba wenze boye. Ko sombele bakisi. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 euros, 100 euros, 1000 euros na yo contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela la page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode ya paiement, soit PayPal, to compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, bayeli biso gratuité à 100. Ce journal vous est présenté par SK Mining pour l'intérêt général de la population. Kinshasa, Brazzaville, pe mokili mobimba diaspora, topesi bino mbote bisika nyonso bozwa mitika ete kime ankolo ezala okati ya mabota mabino. Biso ba étoile ya communication, tozalaka na esengo makasi soki totelemi liboso na bino pona kopesa bino ba information. Chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi a visité Kipona Mbala Liboso, territoire ya Lubefu na province ya Sankuru. Ezalaki bongo na cadre ya tournée na ye na Grand Kassai. Christiville Ntadi la commentaire. Chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné na première dame Mama Denise Nyakeru Tshisekedi, 15 janvier 2022, na secteur ya Tchumbe na territoire ya Lubefu, kuna na province ya Sankuru na espace ya Grand Kassai, couple présidentiel na kokita na bango bayambamaki epai ya gouverneur ya Sankuru, pe na ba autorité ya territoire oyo. Population pe bayaki ebele na esengo pona koyamba yambala liboso chef de l'État na province na bango ya Sankuru. Président de la République atambolaki na makolo plus d'1 kilomètre accompagné na population après aserandaki na stade ya Tchombe bipai wapi asalaki meeting populaire pona kosola na peuple na ye pe na sima apesaki maloba na population pona baloba baposa na bango. Après chef de l'État ayaki ko remercier ba chef coutumier oyo bapesaki ye symbole ya pouvoir.
Peboye Bake, mokolo ya lelo jeudi 6 janvier 2022, chef de l'État congolais a visité ba installation locale pe a se rendre na Onaloa na Lumumba ville pour na assister na installation ya ba autorité locale ya ville oyo ya sika avant ya kozonga awa na ville province ya Kinshasa pour na kosilisa visite na ye na Grand Kasai malamu. Nazane sengo makasi ya kozala kati na bino awa. Malgré l'enseignant, il y a une université, annonça qui grève, ministre et enseignement supérieur, pays universitaire, à Salaki Bongo, ouverture, il y a année académique 2021-2022, na Académie des Beaux-Arts, Awana, Kinshasa. Elisabeth Kumbi, a pessi ba détail dans commentaire. Ministre congolais et enseignement supérieur pe universitaire et Sunamkouse, Moïndo Nzangi a salaki ouverture y année académique 2021-2022, lobby mercredi 5 janvier 2022 na Académie des Beaux-Arts à Wanaville province ya Kinshasa. Bipa Iwapi, malgré grève, qui lancé et pas ya réseau, ya ba association, ya ba professeur, ya ba université, na ba institution supérieure, ya Congo, pe ba syndicat misusu, ya ba enseignant, ya ba université. Na yango, na discours na ye, patron ya isu affirma que azali déterminé ya ko réformer secteur na ye, pour la formation, ya ba futur cadre, ya RDC. Kasi na o etali communiqué ya premier ministre, o ya suspendu ki ba récente nomination, ya ba membre, ya ba comité de gestion. Moïno Nzangi ayaki ko rappeler que ba politicien ba kokite ko s'ingérer to pe batika ko politiser secteur et enseignement supérieur pe universitaire. Kasina o etali communiqué ya premier ministre o ya suspenda ki ba récente nomination ya ba membre ya comité de gestion. Moïno Nzangi ayaki ko rappeler que ba politicien ba kokite ko s'ingérer to pe batika ko politiser secteur et enseignement supérieur pe universitaire. Pona ye atikali kaka a politique. Boye ba ke na o etali grève ministre ya su annonça qu'il rencontre moko na premier ministre pe ba comité nyonso ya ba différentes associations syndicalistes pour na kozwa solution oyo ekoumela. A rassuré que a ko travailler constamment pour na ko permettre na ba professeur et até pe ba corps scientifique ba futama na ma grade actuel na bango. Kokamwa ba agent de l'ordre oyo batiaka pona couvre-feu ba komi ko sala makambu oyo esengelite. Héritier Moula, Mr. Drone, apesi biso ba détail na commentaire oyo. Ezalaka annoncé depuis mokolo ya le 18 décembre 2020 awa na ville province ya Kinshasa couvre-feu bipai wapi gouvernement central etiaki ba agent de l'ordre na nzela pona kolandela musala avec impact pays idéologie kasi ya pasi ezali ke kaka bango moko ba agent de l'ordre ba komi lisusu ko créer des ordres na insécurité awa na ville province ya Kinshasa. Lokola kamoko esalemaki na commune ya Kalamu précisément na Kapela bipai wapi jeune oyo na kombo ya Oxy azalaki victime na yango. Selon information alobaki que abimaki azalaki kozonga ndaku tellement transport ezalaki pasi makasi ba telemi na re bazali kozela transport malamoko bamona boye ba agent de l'ordre bakiti baye bakangi bango batie bango maboko bamemi bango place moko bafandisi bango balongoli bango mapapa babotoli bango ba telefone kasi ya pasi ezalaki que moko ya ba agent de l'ordre azwi telefone ya oxygène oyo abandi kosolola na ba correspondant na ye pona ko annoncer bango mauvaise nouvelle ya kolobake mwana na bino azali enlevé biso batuto enlevé ye peto memi bango na mbinza pigeon epesaki paniki makasi epai ya batu oyo bayebaki oxy pe bakei na stati na ye bakomi koloba bopesa biso mbongo po batindi biso epai ya jeune moko azalaka na quartier na bango ipare abotolaka ye mwasi nde atindi biso toboma ye donc soit bopesi biso mbongo soit tosali ye mabe bazwi ba telefone na biso bandi ko sala mambo bande ko sala wana. Après quelques temps, on ici 1h30 après babimisi biso ndé na omona ba message wana bazo senga ba mbongo donc na ko funda parce que ba sala le ko mabe. Comment mokanyenga bovandi singa boyisinga na zela bozwi téléphone nanga oza portable beaucoup mo sala ba bêtise na bino en disant que oh non tout ça na mbinza. Ba autorité ya la police botala
mpe boyoka makambo oyo bajan no bazali kosala sur terrain ezali pasi makasi. Moko population emitunaka tozalaka bakongolais ya solo to tozalaka baétranger mpo na mboka na biso. Tracasserie eleki makasi surtout ya la police vers population to mpe bachauffeur surtout na aire ya couvre-feu. Plusieurs dégâts esalemaka bakondi pardon bobwakela biso nono lisu na ngambu oyo mpo boye ezali pasi makasi mpo na population ya RDC. Bakondi boyebela. Na $1900 ya pamba ozwi bourse d'études pona kotanga na mboka Chypre kimambangu na bagence de voyage Eric Travel okozala satisfait. Ah oui, lelo na Kinshasa ezali possible pe facile ya kozwa bourse d'études pona kokende kotanga ya ofele partout oyo olingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino agence de voyage Eric Travel ememeli bino babourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo badémarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kopeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na bauniversité ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre oza na $1900 tosaleli ba dépense nyonso ba démarche nyonso tosaleli du début jusqu'à la fin ozwi visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit famille d'accueil déjà tobanda yango kala tokoti sikoyo na Chypre donc famille d'accueil eza mobimba toyambi yo à partir aéroport tologe yo makambo nyonso. Adresse okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle le KINPP na commune ya Masina quartier sans fil en face ya robot roulage oyo eswami na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu tozali no loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba poete École EP5 EP12 oyo babengaka don de Vodacom et bongwani nango place commerciale kokamwa tozali bongo na commune ya Ngiringiri. Jourdain Ndeko a signé reportage oyo. Yango toyebaka te soki ezalaka problème nini awa na République démocratique du Congo précisément na ville province ya Kinshasa makambu ya boye penza eza soni tozali bongo na commune ya Ngiringiri entre avenue Kola na avenue Ngiringiri na école EP5 EP12 oyo babengaka don ya Vodacom bandeko bondi melangai oyo tomoni awa eza nde somo école ebongwana place commerciale ba activité ekoma kosalema awa ebele kaka ndenge bozali komona carrière ya mabanga na ya bazelo ba jeu d'hasard ba déchet ya mitraille garage ya mituka pe ya ba moto pe lisusu kokamwa makasi ezali ke biloko ya mabe ekoma komelama awa botala neti batu oyo bafandi bazosala na bango kinzondi ya libala te kasi bazomela nde bimela upandi oyo pe basi babandi kopose ba kioske pona ba cabine pour créer l'activité na kati ya école eza ma propreté parce que bisika bano baotanga yebi na kala makambo wana ezalaka te bon juste ça par rapport ya gouvernement oyo akosala keno peut-être basoma kontrolaka na milieu oyo ekole ezali parce que na milieu ekole ezali part ekozala te mpona makelele ya bana classe
mais batanga des artistes ko soni ti ba créer ba activité na kati ya école au moins que non bana moi ba sa concentrer na makambo ya classe en temps exact. En tout cas tokosenga kaka na bakondi bayeba koinspecte mpe kosala bacontrôle na baekole nyonso mpo boye eza kitoko ata moke te eza esika bana bayaka koyekola na makelele ya boye bakoyekola ndenge nini. Burgumestre ya komini ya Ngiringiri oza wapi makambu oyo ozomona to ozomona te? Somo totikala kaka na komini ya Ngiringiri kasimbala oyo na direction Gambela na avenue Kenge eza bongo ya kobeba makasi. Jourdain Ndeko azongi salite pe bosoto oyo bozali komona eza ne na avenue Kenge na direction Gambela na komini ya Ngiringiri. Bino moko botala ndenge nzela ebebi makasi awa mituka kutu bosana na yo elekaka lisusu te. Botala ndenge bamoto ezoleka na difficulté. Tala neti oyo kutu balingi bakwea na ba client. Heureusement que motard aza na maîtrise. Kutu nzela ya makolo ezalaka lisusu te. Mama oyo tellement aza mukolo akoki na ye kosote te akwei na potopoto esali pasi pe mawa telefone pe na maye wo. Jeune fille oyo ayoki motema mawa makasi akotisi loboko na salite pona kolukela mère oyo telefone botala ndenge azosala. Direction oyo bondimela ngai ekenda ti na selemba okasi yango ezali négligé. Bakala bakamyo kutekomaka lisusu te ongouta kosomba biloko ozokita na veni kuna na msika oya awa omemi biloko na motu fatiki siko botala na nzela ondekomi bamoto kaka mtezoleka kami eza te tana biso bajamakoto komo ozanga na ndenge ya koleka basalaka nano ndamudambu bosali kuna na sosa bokangi botiki shaba atana mabulu yango ezala nano na bosisa kuna boye bokontinue mosusu bino bokangi kuna bokangi kote oyo lero yokota na baveni na bana ya mike baza wana bakoleka bakonzi ya mboka soki bo asphalte to pe botie prince na direction oyo ekosala nini po population ezosouffrir makasi na nzela oyo. Boye eza kitoko ata moke te badepute bavota bozali wapi po makambo ya boye nde esengeli bolobela na parlement ole ya kotiaka makele pamba pe ya kobunda likolo ya mbongo. Somo Global Carpe Diem service GDCS na mokuse ezali wana pona bino bolingaka ko voyager partout dans le monde bazali ko faciliter obtention ya ba visa. Bana ya Kinshasa, Lubumbashi, pe Congo Brazzaville, na masolo etali obtention, assistance, coaching, pe facilitation ya visa. Tala Global Carpe Diem service bazali bien qualifié pe structuré na ba vacation internationale na oyo etali tourisme pe éducation bona orientation ya ba démarche na bino orevaka kotanga na mikili ya poto yeba ke ba bourse d'études et soponi ebele na bamboka lokola Chypre na $1950 ya pamba dans 10 jours coup sûr. Inscription ezali kosalema ya ofele kotanga na États-Unis d'Amérique na $2500 payable en 2 tranches dans 30 jours ozwi visa na yo ba bourse d'études totale pour na Égypte ezali. Premièrement, je dis un grand merci à GCDS. Merci mingi na GCDS na ndenge bafuna mwa visa na mai donc nayebi napesi bango dossier na humilité mpe na joie donc ndenge bango kaka batupe baya awa eza un coup inflamme pesi agence DGS merci na oyo asaleli ngai na mambongo mokie na ngoma mokie apesi na visa oyo nakoki nayebisaki bino awa eza bagete na GCDS de suka masolo na ke Chypre. De voyage GCDS pour notre obtention de visa pour les Chypre. On vous appelle toutes les amis les imaginaires, tous les gens puissent venir à l'agence GCDS pour obtention de visa de Chypre. C'est réparti. Bino ba oyo bolela tourisme na bamboka lokola Dubaï, Afrique du Sud, ba pays ya espace Schengen, pe ba destination ebele awa ezali kopeta matata avec accueil pe orientation sur place na ba pays oyo kokomela
Global Carpe Diem Service Asali méga promo pour la étude, tourisme, conférence pébasso médicaux na mboka ya Canada na $950 ya pamba oza mobimba. Wakanisi ya sili ten GCDS a na disposition na bino ba visa de travail pour na mboka ya Canada na $4000 ya pamba oza mobimba. Durée ya visa ezali kosala kaka 60 jours. Sur adresse Okokuta biso sur avenue Wakatingi numéro 166, référence croisement ya avenue Wakatingi na Willery en face ya Kolu Fungula na commune ya Kinshasa oza mobimba. Boite na GCDS kopi ya nguba ya mobesu banikisa ezali bongo na impact makasi na commune ya Bumbu kasi ya mabe ezali ke ba mineur nde bazali kosala kopi yango. Victor Jonathan Soukami, Christiville Untadi la reportage. Kopi ya nguba ya mai to pe nguba ya mobesu ezalaka na impact moko ya kosakana te awa tozali na commune ya Bumbu. Bipai wapi bakopera oyo bazwaka nguba basokoli yango après baniki yango nde sima bakangi yango na basachet ndenge bozali komona boye batekaka yango 200 francs 300 francs pe 500 francs congolais. Moi en 60 message na mbongo de classe ezo comme ça va pas na biso moko comme ça ba kunu na biso moko to la tsema mbongo avant kokola ya biso na avant les différents biso ba mama ta la kepsa mbongo avant mais tozali kokona na kini mais bana ba kola lelo mantente na eza bien fait na mwana mama itazali na mbongo commerce na mwana te kolobi yo moka pa mto ko classe olingo te asa misaki bimana tonke ko kambo ezanga passe na biso mo ba para Nuba banika bana mike bazoteka tomeki kotuna babisi biso keza nguba mobesu batiaka na pondu nde yango mpe tozokamwa nga mpe na somba nameka natala ndenge nini limisaka biloko boyebake nguba ya mai oyo balambaka yango na pondu ndunda matembele potopoto ya komela pe biloko ebele ezalaka na feeling ya kosakana te surtout mingi bamama ya malewa nde basombaka yango kasi constat ya mabe oyo biso rédaction ya magazine Kin Artiste osali ezali ke kop oyo ezali nde kosalema epai ya bamineur oyo bazali sanse ya kokende classe kasi bango baprefera na bango koluka mbongo. Awa toko interpeller kaka na ba parents ya kotinda bana na classe bakende kotanga olie ya kotika bango balukaka mbongo na bawenze boye po avenir na bango ezali na classe et non na koteka boye. Mobange na match ekobeta mabongo dimanche oyo le 9 janvier 2022 oyo eko opposé ba étoile ya communication Kin Lartus pe Libota Central bozo ba détail na sports oyo. Deko ya Congo na occasion ya 5e anniversaire ya agence audiovisuelle Libota Central oyebake baorganize mobange na match ya loisir entre bango na ba étoile ya communication ekozala nde mokolo ya le 9 janvier oyo na terrain Kifuma na commune ya Njili na quartier 3 boya kovivre ndenge nini mati ekobetama avec impact pe idéologie ba étoile ya communication magazine Kin L'artiste babombeli bango 2-0 wana kutu erataka te bakufa 5 ans dans 5 billes na poto 1, 2, 3, 4, 5 boulot eke KO 5 ans maestro na bango yo Bizarra, il y a 5. Donc 5 ans d'anniversaire, 5 vies d'avance. Donc, nous sommes les gars dans chiffre 5. C'est un beau maman. Nous allons célébrer victoire à Bissau. Parce que vous fêtez 5e année. Putain, nous avons bête à boulot avec 5 à 0. Donc, ton boulot avec 5. Donc, on a fait mal à 13h, tout ça, on a un gili donc. Yala! Boya ebele kovivre abetela yo lisolo na litoite kasi yo moko yaka na terrain Kifuma boya kotala ndenge baprofessionnel ya média bakondongwana avec part de pays d'olongi
na mopanzi mai linda mpe ezali wana ekosala eloko wete. Rubrique Nabino Bolingaka Mingi, rubrique préférée à Congolais pe à Mokili Mobimba, Boulou Yeke plus en mode 4G, Mokolo Elele Zali Motuna Nini, Bolanda pe Bozwa Leson. Elo ezala mote Boulou Yeke nde kindoki kati na nkolo. Mbote na bino nazali molandi monene ya magazine Cul Vertus, Boulou Yeke plus, kombo nanga Irène Loabena. Ntuna nanga ezali bo. Casier judiciaire ezali casier oyo ekotaka 24 bouteilles to oyo ekotaka 12 bouteilles. JOCA ekotaka 24. Ekotaka 24. Obi d'abord comment nani? Kombo nanga Glody. Voilà ndeko Glody, yebisa biso. Casier judiciaire. Ezalaka na 24 to na 12 bouteilles. Casier judiciaire eza makambo ya casier te oyo ya casier ya baki. Casier judiciaire eza lokola tokoloba na donc terme na ko expliquer. Casier judiciaire eza casier te oyo to mona masanga eza lokola casier judiciaire eza nini ya tokoloba ya mutu oyo osambisa na parquet. Bakoloba kamiso ba otena na casier judiciaire. Mbote maman. Maman, comment nani? Ma vie. Maman, ma vie. Yebisa biso. Casier judiciaire. Ezali casier oyo kotaka 24 bouteilles to 12 bouteilles. Ay papa wala pa na ebiti. Uko megate. Motuna biso lango simple. Motuna na biso lango simple. Casier judiciaire. Ezali casier oyo kotaka 12 bouteilles to 24 bouteilles. Il y a 24 bouteilles. Olobi? 24. Exact. Papa. Maman kombo nani? Kombo na Rachel. Maman Rachel, oza magazine Kin l'artiste na rubrique na biso Boulou Yeke. Question na biso zaboye. Casier judiciaire. Eza casier oyo kotaka 24 to 12 bouteilles. Casier judiciaire eza casier oyo kotaka 24 bouteilles te. Eza pe casier oyo bakatiaka masanga te. Eza casier oyo juste balobelaka na makambo politique. Olobeza nini? Eza makambo balobela makambo politique ezo concerné te ke batia soki combien de bouteilles eza nini. Eza juste concerné kaka makambo politique. Casier judiciaire. Casier judiciaire. Ezali casier oyo kotaka 24 bouteilles to 12 bouteilles. Casier judiciaire. Casier judiciaire ezali eza eloko moko ezali masanga te. Ozoka casier judiciaire eza masanga te. Ezali na parquet. Olandi eza na parquet. Wana ezali bato basambisaka makambo. Wande ya unga na yebi casier judiciaire. Oui. Yebisa biso. Casier judiciaire. Ezali casier oyo kotaka 24 to 12 bouteilles. Casier judiciaire eza ensemble ya bato ya mibeko. Olobesa nini? Eza ensemble ya bato yo kote basalaka mibeko. Yango ne babengi nini? Casier judiciaire. Bouteille. Te ekotaka 24 te. Ekotaka eloko te na moni. Eza ka casier kaka. Ba casier. Eza nini? Eza ba casier. Ko casier ezaka na nombre ba bouteille ekotaka. 12. Wana ekotaka combien de bouteilles? 12. Msusu ekotaka 24.
Kini l'artiste? Boulouye que plus original. ne tombera jamais. Original. Chikoto kanano bundite. Boulouye que makambo. Ça parle plus trop. Boulouye que makambo. Et ça c'est l'original, parole du maître. Quand on connaît, on connaît. Boulouye que boma. Boulouye que boma. Et quand on ne connaît pas, on apprend. Zalales. Parole du jeune maître, parole du jeune maître. Tala ndenge bulu yeke koteli bino na bandaku boseki makasi bokanga bapanzi bokwei na se kasi tolobaka mingi tango ozali koseka zalaka na stylo na kaye po na konote bonne réponse ya mokolo ya lelo bokanga pe bosimba ke casier judiciaire ezali bongo document oyo erecensaka ba condamnation pénale ya mutu soki asali boloko tote yango nde babengi casier judiciaire awa ngai nde Irene Mwanza na komi na suka ya présentation ya magazine Kin l'artiste ya mokolo ya lelo kasi soki olingi olata kitoko kende mbangu na boutique Vigence Abi balobi qui suis-je na avenue Kindinga entre tunnel na tamak na commune ya Bumbu oza mobimba okolata kitoko kasi avant na sukisa tika na pesa mbote na pasteur Marc Kalula Ngoyi na pasteur Caleb bango bazali bongo ba pasteur ya église Kinshasa Shift Center tika ete nzambe apambola bino awa nde na komi complètement na suka ya magazine Kin l'artiste ya mokolo ya lelo kasi soko lingi ba produit na yo eyebana yaka tokosola masolo eza mobimba awa pe masolo ena vitesse na ndenge ya kosakana te boyete